Mon impact. Ouais, voici l'Ibaya.
changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Namona bango to solo la masolo. Nakoma na bundese balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo Bibi esra yo la na nyene yo le tam tam yo la na nyene. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Donc, quand tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumbabiso nanzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi à bord, mais la lola. Badroit abiso batutu kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Check, c'est 10 cap la merveille et PIB de oro. Bon amboka to soutenir fondation ya Binabiso et ma meilleure fondation du Sal ici. Azo assurer obsèque, azo assurer habitation en Europe. Pas dit la cause, ça on assurer. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure le diaspora africaine. Et ma meilleure, Tala, yo yeli susu, non, les salisi assurance. Yo oyolingi, o s'assurer, yaka, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nyonso ezali, nali salisi assurance. Ndeko na vu traitement, ndeko na yo bakundiye na bolamu nyonso to vraiment to soutenir, c'est une bonne idée. Vous avez na kati ya fondation lisalisi epa ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTR le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Emameya aye lisusu fondation lisalisi et na bateau bazoloba ke Congo faut za la bien eza na bateau bazosala pe ke Congo za la bien voilà vient sur la Emameya l'assureur qui assure la diaspora africaine. 10 cap la merveille to soutenir fondation lisalisi ya Binabiso et ma meilleure. Automobile, le permis français, permis étranger, nous sommes reçoit papier assurance. Fondation lisalisi
Bona bana ya Congo. Bemamea. Fondation Lisalisi. Solution pas ne soki pas nete wapi. Ciao. Normal dans nos biens. C'est normal. Donc il y a on a la porte-parole d'ailleurs. Oh, t'as quoi les ça? Non, on a un bon. Ah, on peut avoir un moto derrière. Ah, donc il y a une mise ok. On a dans les temps. Il va dire. Donc après, ça va être ça. Les lèvres les plus célèbres. Ça n'a pas de papier. 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 Mon impact, hein? Ouais, voici du bail. Soirée
Là, c'est mon corps, le ouais, le boué. Let's go.
série exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa zana posa kolia bio, papa zana posa kolia biloko euti mboka, kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemagne, Banaya Belgique, Banaya Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya Kokende Château Rouge, Abou Pia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique chez Glody. Bonabo pikiliki bonjoto. Caillou et comme ça papa comme il fatigué. Maman bima mon pépé. Papa qui fait le premier round a commis qu'on ronfle le colangoulo à Mélis savon. Solution et mon ami et pas y a toute l'Afrique. Chez Glody. Non, on a mis c'est quoi qui s'en a. Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, m'a dit que nous avons tous une fille. La seule qui soit timide, on a quatre fois où je vais dire là. Chef, banda la bande comme moi si la télé inane. Chef, on ici là. Au monde beaucoup faka. Oyo, bilo que ça pour ma vie nous là, on le connaît qui s'en a. Papa, oyebite que laboratoire mais médecine et c'est une solution ou de kala. Solution. Ignorant, c'est la saille. Omoni oyo, signaliste suppositoire. Oyo, signaliste comprimé. On a ba hémorroïde. Voilà. Omoni désostérile oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la bassi. Et quoi aider ma casse. Mais borax, ce que c'est traitement nyons tout. Il y a hémorroïde. Nesiko yoko banda ko pakulango pona nzoto abiso ba papa soki bo lingi o mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula po mukolo ko sisa o ko mesurer lisusu o ko mona ke box toujours champion o comprendre ba question nationale question o ko zongo sika musute na Congo kaka na laboratoire mais ya missile et puis et salami na ba nzete ya Congo ba nzete kaka ya Congo. Bazite mususu ya Congo nde mama na kosi ye pas trop kosi wana na kununga eki bores oyo mobali nanga sa ila bores oyo so pona bores ote mais mobali nanga to leso nga ya bubibi omoni ba kiso to présenter yo et salami na ba pharmacien congolais docteur Pichu Tondele yene savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, naza formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui à partir de nzete na biso ya Congo. Qui nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est à la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont la autorisation il y a mis sur le marché le niveau il y a mboka et puis les bandes il y a mboka. Qui si on doit produire la CRMTA et puis qu'on commande n'importe quel médecin partout à travers le monde.
Voilà la différence sur les autres ça la banque biso na batradi thérapeute ou naturothérapeute. Et où y a biso? Awa na laboratoire mais ici, Docteur Pichou Tondele, il est des savants.